MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Et salut la famille, certainement vous allez très bien les amis, moi ça va. Et bandeko babolingo actualité toyebi tozana liwa tozo lelande kona biso Louison, ok? C'est notre frère. Et peu importe la circonstance, la raison, la cause ya liwa, c'est notre frère. L'imbattable Touramboma à Sali Live, je crois que c'était hier, et Ningisi Zahir bandeko babolingo azana possession ya vidéo et bomisi Louison P alakisi yango na live, bien que à moitié parce que bombaki ngambo ya elongi ya Louison alakisi la personne oyo bazaki na ena intimité. Et là, on peut s'y passer le bilan wata ye moko sikoyo na lokola na moni vidéo et sali neti nini. Pourquoi les ont mis bomi? Ne lo nga personnellement na ye awa na lobela. Ba français ba loba les ridicules ne tue pas. Surtout bino bato boyo karaté ata ba kopekisa bino boyo kana bino te. OK? Soki esengona ezo mi film arrêta lika yonde na lobaki l'autre fois. Mais mokolo koyinda zala makasi parce que babiloko bozomona ba téléphone oyo une fois kaka elo ekoti na kati yeba ke za na contrôle na yo souhaité yeba ke za sous na contrôle na yo te est-ce que boyebi ke ba vidéo nyonso bomona ko sex setup o vidéo fuité o machin o nini eza na ba spécialiste so ba lo ba limu so ba limu sango ba limu ba longoli yango na ba device nyonso e mona na souhaité boyebi te c'est faisable, c'est possible. Ben ingénieur bazali o bako sala meza mbongo ebele. Yo kantine ti mokolo yo fuito ke futa mbongo ozalango. Ezana azanani. Chanteuse moko nigérienne son abo sanité, je crois bato belé ba yebi. Un personnage public moi Nigeria, je crois yembaka son abo sanité. Ou bien sala ba film maintenant, je crois yembaka. Période mo ba sex tap na e fuita Nigeria zika donc inda balongola ngo futa ba mbongo balongola yango eza soute ata boluki yango na zaki nango na bomba ezate limwa eza possible, c'est faisable. Donc pour dire que babiloko yo ko contrôler en côté ko contrôler en côté. Donc tant aux sala qui fait la paix prépare la guerre. Tant aux osaba maambo na yo na téléphone malgré tout ça ba conseil bozo kate ça makasi parce que mokolo ezali olela ngaso nazo insister zaka que perte ya vie et ça passe illusion ko kufate akokufate surtout pour na mama sex ta fa ami boma pourquoi et surtout que ezelo ko bana ko sala ami boma pour nini fallait qu'il assume eza soni oui eza passe oui mais pourquoi omi boma. Pourquoi okomi boma ndelo zo sa pasi en même temps piana kanda et lobi nango chura mais pourquoi mibomi amibomeli nini en tout cas bato belé bazo regretter bato belé balandi émission wana bato musu babaye bato balobi pe bakoloba ngana yebisa bino ngana kondana nga bato te. Pourquoi? Simplement parce que na mawanzambe nzamba salanga mongolu ya comprendre mambo belle sur la réalité spirituelle parce que c'est le spirituel qui dirige le physique. Il y a de ces réclamations là et sans yeso longa no ngote et lo kona to lobi osa te lokuta et odonte yo comprendre voilà et à mon quoi ba raison o lelo na basia mabala ba osa ki ndumba ça forcément au-delà naï. Hier na saki live sur phénomène des fois des live on est na YouTube nanga okolandango et MDG DTV mafuta ya sika ko chaîne nanga YouTube bato belé balana live hier bazaki béni il y a eu plus de 300 à 400 personnes en direct sans compter bato bakotaka babimaka en tout cas live landa maki vraiment bato belé bazwaki motuya
bato belé ba remercier kingai bato belé bazaki tranquilliser parce que ba famille mingi ezoleka to ezokutana na makambo bato belé baoza surpris na ba vie ya bana ba omituna mais euti wapi ebandi ndenge nini et le pourquoi na expliquer ki ba porte d'entrée balele des fois des mingi tozomona o ba sima ki des fois des hein parce que tozana on des types ezana o ba komi bongo pour société muto eluki ba koma bongo to bango mo ba mi komisi pona ba circonstance na ba réalité à vie ane o luka poste ba ibisi notice a poto peso place il faut que maman na biso ata ligolo ata lycée a mi kotisi mususu po azali na besoin mbongo a mi kotisi et a bongo mingi ba bomba hango. Mais comme Satan a ato bombi, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est ça le diable, il va t'exposer en même temps. Mais ça là oba sima to ebi peto mona bango mingi awa. Na besoin de temps aba komona bango te. Oba misusu o ka ota bota mabongo. Oba kumisa te na hamwasi, mobali maloba hamwasi. Te expliquer ki balé pourquoi na ba raison. Te ça naturel, nzamba kela lelete, nzamba kela des fois dete, nzamba kela mwasi akela na mobali. OK? So moni mwana bimina ba tendance ya basi pendant aza mobali, il y a un esprit derrière. So moni mwana bimina ba tendance ya mibali aza mwasi, il y a un esprit derrière. Et live ezaki pona ko expliquer ba porte d'entrée. Et lo kwani bandara ndenge nini et koma rabongo ndenge nini. Ezana ba misusu bazala posséder depuis le ventre de leur mère. Ya on ba bima bongo. Attends, ça te pona expliquer bino ya bolanda live wana bo comprendre bale pourquoi. Ba ne belé mibali belé la plupart c'est des fois on ba belo mais o ka tonda liboso na sima likolo na se nzoto mobimba mbinga mobali ne ba femme congolaise balinga ba lukaka mais tala gâchis akende ko kotisa ngo na kata ba niei c'est grave et mituna motuna nini pende ko pousser mutu bongo so milimo mabete donc na expliquer que on loin à large ba misusu ba tshela bango bana ba semence mabe parce que tona bande ko na biso anzamba pambolo juju biolelo c'est un père de famille converti les maris de sa tante qui l'a bisé muta baby sarai ni on a biso faire du coco même ma pesa témoignage na son cousin propre abana ko baby city azai mwana muke plus ou moins 10-11 ans d'âge na ko bisé atike les semences nyonso neza ba porte d'entrée et on te le baki ba mama bo veiller na bana. Maman le baiser est belé mais faute de temps. Souci, regret, Zaka, pourquoi notre frère a mibomi. Te peu pourquoi a couffé dans la circonstance. Motuna mo etuna ni toujours en bon malaki si vidéo. Na ebisa minuto to respecter ba oui ngana ana besoin na tchela bino en ngote. Bon, peut-être boyo kama kele les sons pour batumsu ba kansanet na zo kosa parce que congolais a sala ndenge. Motuna tunami mais pourquoi ndeko abandaki ko boyoka besoin ba cri de guerre wana ba cri de guerre eza ba cri de joie te wana ya lamentation ya douleur ya pasi imaginez. Live va mentionner l'argent facile. Je vous ai dit l'argent facile n'existe pas. Moi na yamuto. Et puis mobile. Moninga mobile azonganga boy. On dit lion zo griffé bozo kango bozo kango na son bozo bengango l'argent facile. Ça c'est l'argent facile. L'argent facile ça. Hein? Bangulu tayo libende na sima ozo nganga. Oka moto nzambe ozo bengango l'argent facile. Quel argent facile? Et certainement, autour de pourquoi ils font ça, mais c'est des esprits impires. C'est une possession démoniaque. Banguluto, bogi ba cri. Wana eza sengote, sengoza la rabungote. Muta onganga ndengona. Et puis non ko ngwa, il faut mona penda ndo sango na nko. Tala ndenga so bambe. Wana ko tuta. Batu balandi chura. Bomoni non? Ngana ola kisabino image wana te. Bomoni ndenge les messages so tuta so bamba ya ko bamba. Na waki nde omo alobi me balobi azaki kufina banyongo il s'endettait de son vivant mais baloba ba bazana bambongo nini bambongo nini l'argent sale les biens mal qui ne profitent pas botangela kombo des fois des moko boyebi na communauté ba lata ba manette na ba sac ya cher wana o ananda kwa somba atambola mutu ke bima na sachet
Ka bimbamba la occasion biso nyonso to sombaka non? Na banda ko futela to futela biso nyonso. Ah, tala. Bande wona ngai. Vie eza na Yesu. Ah, ato za ba million te mais tu auras la paix. Ouais, invité. Bon on mitema. Les amis, j'ai parlé de l'argent facile. J'ai toujours dit aux gens l'argent facile n'existe pas. L'argent facile n'existe pas. Nani journaliste na bino moko ya M23. Journaliste moko ya M23 en Europe na Belgique. Moko ya ba YouTuber, moko ba YouTuber ba chroniqueur. Yenzo to mikyo mulai ba soupçonna yepe déjà ka la radio fadi. Ane pasa bimisa ka mosomba wa. So ba kuta na vidéo ba onyo so mimbale ba komiyeba. Precious, can you read this? Abimisa ka mosomba. Ba ko nourrir milimo na bango, ba démon na bango, ba esprit na bango. O ba servaka. Ndenge satana ya kokosa bato. Donc il normal lobby mais ba lobby que il s'endetté tout ça pour ben ça moi si marché parce que moninga no wasala il live ngapena landa ki ngo expliquer comment est-ce que abana ko benga ya déficit sur 1500 euros ko zongi césar moi pas parce que ndeko muto comment ko soit il faut pesa bambongo ba bana ko sele ba chantage machin. Oh ba defo ba za na mbongo na ko sibino. Mbongo ngo uta wapi. Il est écrit tu vivras la sueur de ton front. Et tu mangeras. Tala. Mbongo ezaka pasi. Mbongo ezaka pasi. Même bato bagena kosimba kisi. Mbongo ezaka pasi. Satana kosaka bato. Prodige, can you stop? Et bele bakanza soit ke simba kisi nde azwa mbongo wana facilité. Nde bakosaka bango. Na simbi kisi après mbongo badomi automatiquement na sambeto. Tope mbungu mama bani ko sanza. Oyebina ba condition nini? Yo zo la nangoza na poso kata nzela mukuse. O kata nzela mukuse parce que yanzambe mais la vie passe leki. Tala. Ndimo souffrir molala pongia kimia. OK? Et m'arrive le fond nazar o lemba na sambeli na ngate na lali pongina ko lamuka bien na ko lamuka na kimia na ngo yo fina nga kingo ebandi na ndeni. E banana ndenge nini yo koti na ndako na ko fininga kingo pona sambela yite. Mais za bato misusu oyo bazoka bambongo na ba condition songolo pakala. Minuit sur le bêti et recoute na prière impossible so ka sali ke erreur wana kufa to ko bela liboma to ko zo etumbu punition pour ba punition kuneza ka jeter koto nzamba tshela biso na se po bike to abana to na biso bato to na ba faiblesse ba fait combien to salaka o ka pour réaliser te arbeta yo na ndenga ki bo mwana zo nsoka na nzela azong sa conscience que basara na engagement sacré mais sinon elo grave ezate o nzamba bomi ya maramunini o abomeli nga mwana pona sala yene tinini pona zongi non Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est amour alinga biso sans condition nzamba beta biso pona bolamu na biso azong so na nzelo bongisa et pas satana erreur oza droit erreur te eza permis. Donc même bato ba na ozwa mbongo akisi bazwa mbongo on a facilité te mutoko saote mutoko sauter otaza na mbongo akisi. L'argent facile n'existe pas. Ote omoni kilele ba des fois de bazara na mbongo ebele ba futa ba mbongo ebele kumoko ka ba pesio 300 na yoka lisolo moko na Belgique no mo ba mema master na séance moko ko bimina 700 euros. Les bien malaki ne profite pas ça na wane bangulu takona sima bobi conséquence prochainement na obongisa live na le la conséquence il y a ba pratique et ba qui des fois et autres na pesi un exemple moto ba mission somba non monde vidéo ande on a besoin de ko beta ba cri de guerre okuta na pesa na ngondo e ba noko nko bazazo tuta olapa mo penya lobango te habita tozaka soka wuti kuna ba wuti ko nika ye bakanda ya o de version na nzoto na ye nkuba makofi alobango déjà na ba posta na ba live alobango no bo sakana ke l'argent facile ya wapi na ko sibino te bazana bambongo
Ba père ba mbongo belé na cop, on a quel cop? O benga cop, wana cop. Je préfère qu'on ait ça cleaning. Hein? Ah, il est écrit Nzamba opambola, misala maboko na bino. Na sali cleaning nanga et musala légal, ils ont musala nzamba ozo approuvé, y a pas de sous métier. Hein? Voilà. Et mbongo wana na ole on a kimia. Na pesi la on dit nzamba yamba di mona parce que zambongo propre. Na futa facture na sombe lamba na somba sapat na ole sabana na ngaba oza beni. Ata matembele ba okola. No la na ba des fois de bato matala na pa mpambana. Est-ce que vous n'avez pas sérieux? Déjà na nous moi mbale. Au micro ça moi si peuvent être sérieux. Est-ce que ba rozana sérieux? Le ba live ba sala na ma solo ba betani no mona bomba za bato solo to ma mbalo bane za mamba solo. Vous mona ba ngba tout normal. Voilà, normal. Ce sont des gens qui sont influencés par des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits mauvais. L'argent facile n'existe pas. Ba fille ba na ko sara biso ba kinda ba Dubai nzo ne ba porta poti boyo ka ba masolo ba porta poti ba biso ba no la na ba nyama. Tout le monde a ba vidéo, bon monde a ba vidéo ba basi ba la na ba mbwa. Vous avez vu ça non? Nkelo wapi. Et vous allez appeler ça l'argent facile là kosibino. Ben infection ebele ba kufa. Spirituellement parlant lo ba kututé. Ba vie esuka na banzela, vous appelez là l'argent facile. Bandoki. Ba zu mission na pas na satana ba boma bato. Ba osa ba vidéo ba ozambongo ba oboka likolo. To souffra po na mbongo te bomona ba image wana non. Et pas na biso mbongo ça facile, to nyoko marate po na mbongo. O katamino bomona bongo ça vous attire. Ya mbongo ba na ba sebele ba simbi ba touche. Ebele ba meka kaka kei ko meka na famille ba onzo ba simba ki sita kufi abeli boma azu problème moko ba influenceuse na bino munene so na tangi komba mu nyonso ya yebi mikolo azola la pongi te na yebi te soki bongeli. Il a appelé un homme de Dieu que je connais personnellement. Babilo akenda ko zwa ya ba coutumier wo mo sale ba retour. Tala ndiko na ngai nana besoin loba mingi te pesa vie na ona Yesu. OK? La paix que Christ te donne, la paix en Jésus aux onil par ailleurs et belé bana mbongo me bola la pongite mon ami et belé bana mbongo bana kimiate ya omoni Yesu loba ki je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde donne, parce que kimia na mokilo ozongote mbongo pia kimia te muto akosa ote ba rotondi selo ndako na mbongo ya eza kimia te ba Jackson ba kufa batika ba milliards na ba compte e bele ba ko bela malgré ba mbongo aza nango kisi eza te pona maladie na ye na lobite esoza na Yesu ndoko mi millionnaire koza na mbongo yango pete kozala erré, c'est pas ça. Mais ce qui est bien, c'est que j'aime avec le Seigneur ata oampiaka mais tu auras la paix dans ton cœur. Au vivre na kimia ozala bien mukolo nzamba kopesa parce que apesa na ngonga malamu bible zoloba asala nyonso ya malamu na ngonga na yango elo nyonso za na ngonga na yango so iti lelo zozwa nanu te eza parce que nzambe alingi te lipamboli wana ezala gaspiller. Nzamba linga gaspillage te alinya former onano akomiso un homme fait pour apeso lobby ozala capacité ko gérer alingi a former onano bolobi ozana capacité ko gérer libala baninga bokola na bango babali na baja ba 22 ans lelo komi na 28 ans bango 28 ans mais baza ba divorcer tam sunza ma opeso libala na 33 ans mais ayo libala o batela. Pourquoi? Parce que komi mature. Le mariage c'est pour les matures et non pour les enfants ou encore des petites filles. C'est ça. Il est ozo boma bato pressé. Yaya ndimela Yesu pe kangama na ye. C'est vrai, vie chrétienne est facile, mais le fait que tu as Christ et le Saint-Esprit a appelé ma coquille au komatina souka. Paul Azolo, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est lui qui nous rend capable et c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Nzamba pambole langa yo pa batele langa yo. Certainement na soli na mutu moko. Ezaki azar to kuta na vidéo partager yango po bik sape bato misusu. Ndimela Yesu. Tambu samana ba principe to saye koza chrétien te ke okenda église
mobanga nzambe te otambusa vie na yo moko non 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 sa volonté nzambe ya osepela ata lelo te ndimela ngai osepela y a pas plus fidèle que Jésus azate. Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle, il ne tarde pas l'accomplissement. Il y a que lui qui promet et qui réalise. Nzamba ko sa ate, yeso ko sa ate. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe okotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tukomindela santu lisekwa na yo tukominde balongi
ya kolianga lolenga lingi mais par son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo